Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino pe kotalisa bino nani oyo azali candidat na oyo akoki kokamba mboka na biso po ete apesa biso makambo oyo biso ba peuple tozali kolinga pe oyo akoki kopromettre na ba congolais une vie meilleure na kati ya RDC. Bandeko babolingo boyebaka yango ete tozali koyebisa surtout na bandeko mingi oyo bozali awa na poto toyebi ete elekaki mwa bata ebele bato mingi bazalaki koloba malamu ya président Joseph Kabila na CC po ete babandaki kobanga lokola bato mingi bamisalaki bamikomisaki bakom bata awa na poto pe bato mingi balingaki kolakisa na mokili ete soki olobi kombo ya Joseph Kabila awa na poto bakobeta yo bakosala yo mabe. Mais lelo oyo tozali kotinda message pona kosala émission yo koyebisa na bandeko nyonso tu oyo ya ba congolais oyo bavandi awa na Europe pe partout dans le monde ndeko yo moto yebi ete ozali pona le rais yo moto yebi ete olingi président na yo moto yebi ete olingi pe mboka na yo ndeko tombola mongongo pe belela kombo ya le rais loba ete azali candidat na ngai pe yende na kovote pona 2011. Moma oyo ezali lisusu moma ya kobanga mwa bangungi ya mike te bandeko. Tellement bangungi ona basi bamelaki bato makila, me lelo bamakila oyo bamelaka evimbisi bango bamabumu pe bayebi lisusu ndenge ya kosala te. Me na tango oyo ndenge tozali koloba ete bandeko babolingo candidat na biso oyo tomoni ete akopesa biso solution na kati na mboka na biso po ete Congo lobi ezala un petit paradis ezali kaka Joseph Kabila Kabangele rais na lisungi ya Nzambe mokonzi nde tokolonga. Bandeko babolingo na mikolo elekaki bino bongo bomoni ete ndenge nini bakonzi ya mboka na biso babebiselaka biso mboka, ndenge nini bakonzi ya mboka na biso batikaka bapeple na kati na pasi souffrance please. Lelo oyo bandeko souffrance oyo batikelaka biso balingi babongola histoire po baloba ete botala pasi oyo ezali na Congo Joseph Kabila nde moto a provoqué yango. Bandeko bazali kobosa na ete bapasi oyo tozali komona lelo tomona yango utakala. Bandeko ezali na bandeko mingi bayaka poto depuis kala babimaka mboka po ete souffrance elekaka wana kutu ata solo te
que Joseph Kabila kozwa bokonzi bandeko. Nani yango yebi teke na tangu ya deuxième république. Okomona na bandako mosusu po bomona ta ti ya pamba na tongo. Ezalaki ngambo bandeko. Nani yango yebi te. Bato lelo bazali koya kosalela biso makelele na poto koloba ete bosala ete tokende kobenga na Joseph Kabila po ete biso nde tozali na solution. Tokopesa solution kuna na Congo pe makambo nyonso to ekozala malamu pe bato bakobanda kolia 3 fois par jour. Bandeko tango tozali kotala bilongi ya bato yango bazali koloba kaka bato oyo babebiselaka biso makambo na tango ya deuxième république lelo bakomi baconseiller. Wana nyonso to ezali mpona nini? Ezali bapasi ya poto nde ekomi kolobisa bango makambo ya sukali mpona kolakisa na bato ete tala biso boye mingi bazali kosala baeffort mpona nini? Po ete bandaku oyo bazwaka na ndenge ya mayuya na tango ya deuxième république na république ya lelo lokola bazongiseli yango bakolo nango bango wana poto motema ezali kobonga te bazali kobunda mpona nini? Baluka ko récupérer ba mapangu wana bazonga na Congo pe bakende ba récupérer ba mapangu wana mais intérêt na bango ezali pona mboka te intérêt na bango nde bazali ko welela baluka ndenge nini ya ko kende ko sankampare na ba bien na bango oyo ba tikaka oyo ba botolaka batu pe leta ye ko récupérer yango bazali lisusu na idée bakende na Congo po ete bakende ko récupérer lisusu ba bien wana ba idée na bango ya mabe esili nanu te na mitu na bango. Yango na tozali koloba ete bandeko ba peuple congolais candidat na biso oyo biso toponi ezali kaka Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila aye ko enseigner biso ba peuple ndenge nini biso ba peuple tozali ba konzi pe bakonzi bazali baumbu na biso. Joseph Kabila na gouvernement na ye nde baye ko enseigner biso yango. Joseph Kabila baye ko enseigner biso ndenge nini peuple akoki kozala na liberté ya parole, akoki pe kotombola mongongo pe bakonzi bayoki ye. Enseigner biso yango. Joseph Kabila aye ko enseigner biso peuple nyonso tu azali na droit na ye na kati na mboka na likambo nyonso tu azali koloba il faut bakonzi ya mboka bayoka ye pe ba assister ye. Joseph Kabila nde moto gouvernement na ye et enseigner biso yango. Alors que na tango ya deuxième république bandeko ezalaki ete yo peuple ozali neti mongamba bandeko makambo tomoni na deuxième république bato mingi bayebi yango mais lelo mingi bazali kolinga kosala semblant kosala neti kobosana ba makambo yo bato lelo baye na poto o bazali kotalisa biso Congo meilleur soki bango bazui yango mais bazali koyeba te kaka bango nde moto batikela biso ba image ya mabe bandeko bango lelo bazali koloba ete tondima bango toya pembeni na bango po te topesa bango chance bazonga na Congo mais soki totali modèle oyo bango bazali kosalela balit na bango kobeta batu kofinga batu koloba makambo ezanga tina nde batu ya boyende bakomemela biso makambo ya malamu na Congo. Yengo na nazali koyebisa bino bandeko babolingo pasteur mukuna tango alobaki ete biso ba Congolais bongi photo dénoncer batu oyo po ete lelo bino ba Congolais bozali kosala erreur bozali kokanisa ete kopesa bato ya boye maboko na poto koloba n'importe quoi nde soki bakomi na Congo nde tokomona makambo nyonso tu kitoko bandeko na koyebisa bino ya solo il faut biso ba Congolais tomonaka mosika omoni bato oyo idée oyo bazali na yango na motu problème na bango ezali nini? Problème na bango ezali ete bazonga na mboka pe tango bakozonga na mboka babanda nanu ko récupérer ba bien na bango nyonso toyo ba perdaki tango bakozwa nanu bango nyonso ba se servir nanu bango moko nanu ba se servir tango mosusu okomona nde peuple ekozala nde ba miette pe okomona discours na bango bazali kopesa lelo okomona soki bolobi ete ba peuple bakomi koloba mais bino boyebisaki biso ke Congo ekozala bongo moni botala kaka tango Kabila azalaki mboka ezalaki boye ifo malebe bandeko toyebi wana nyonso bandeko soki kutu gouvernement ya Joseph Kabila lelo bazali kokotisa maboko na mabenga pona kosala
mosala na kati na mboka toloba nzambe merci nani yango yebi te ke mbongo oyo ezalaka na ntango ya deuxième république mbongo ya leta ekomaki mbongo ya bato privé mbongo ekokaki kofuta bafonctionnaire mbongo ekokaki kosala makambo mpo na mboka ekomaki bambongo na bango privé lelo lisusu kaka bato wana nde baye na bapoto awa baye bavandeli biso mpe bakomi koloba ye ete non tosala boye mpo na mboka bakomi kolakisa biso ete bango nde bayebi ndenge nini balingaka Congo alors ke ntango bazalaki na mboka bandeko 32 ans basali eloko te tala kutu Joseph Kabila ya pamba 10 ans tala bamakambo asali mais lokola bazalaka mitema mabe mitema likunia yoka ndenge bazali koloba mosala ya 5 chantier ona yokuta sali nini bon ibino bolobi ke Joseph Kabila kuta sali nini bongo bino pendant 32 ans bosali nini bandeko oyebi ke ezali soni bazwa mundele bayebisa eke tala moto asalaki 32 ans na mboka asali eloko te na moto baza kolakisa babi tala asali 10 ans mais motala mwa misala asali bakondima nani mais lelo oyo bozali koyoka ta soni te bozali mpe koya koloba bandeko nazali koyebisa bino ya solo bato oyo bazali na mpe ya kokosa bato oyo bazali koya koloba ete mboka na biso mopaya koti na mboka baje na bino wana koloba mopaya koti na mboka toyebi yango tolingi kutu koyoka yango te po ete bino moko ntango ya mobutu botravaye na bapaya boza koprefere kutu baposte mosusu ya minene oyo bokokaki kopesa bana ya mboka baétudiant oyo basisaki classe na bauniversité kuna na Kinshasa olie bopesa bango baposte wana na niveau ntango mosusu ya gouvernement non bino moko boza kokende kozwa barwandais babisengi mana nani ayebi yango te ntango wana nde ezalaki bien estce poste oyo bisengi mana aokipaki na ntango ya mobutu mwa congolais akokaki kosala na place wana te mpona nini bolobelaki yango te badistraction nyonso tu bozali koya na yango tokoki kondima bino te ezali lokuta bozali bato mabe bozali lokola serpent venimé oyo bozali kolinga ete lobi bozonga lisusu na Congo mpo boboma biso malamu biso tokondima ne Joseph Kabila Kabange oyo tomoni na miso maloba mike mosala ezali komonana bandeko yango namoni ete lokola bazali kaka bato ya lokuta batikala kaka na baide kaka ya kokosa mpe mitema mabe Joseph Kabila apesaka discours te mais bandeko na moto aza kopesa discours lokuta na lokuta na moto oyo misala esalami nsima ye ayebisi bino alobi botala eloko boye nasaleli bino biso bapeple tokondima nani tokondima Joseph Kabila po ete Joseph Kabila ayeli biso systeme ya sika mpe Joseph Kabila ye kotala alobi non bapeple congolais baniokwami mingi nakoyela bango lisusu na systeme ya badiscours te po ete baniokwami mingi yango ete Joseph Kabila ye na systeme ete misala esalami bomoni ya bimi aye alobi mpe alakisi yango voilà président oyo tolukaki depuis kala nzambe merci lelo opesi biso président oyo tolelaka uta kala mer lokola ndenge balobi ete esika eloko ya malamu ezalaka monguna azangaka te nde banguna oyo babomelaki biso mboka na ntango ya 32 ans tala bango bakomi koya lisusu awa kobaluka mpe korode mpona kolinga kokosa biso ezali lokola bandeko eloko oyo baopposant congolais na baopposant congolais bazali kosala na poto na bamobutiste oyo bakima ezali na yango kaka lokola neti histoire ya Adam na Eve bandeko histoire ya Congo na minute komi lokola histoire ya Adam na Eve il faut tokeba mpona nini ezali lokola nzambe asa akebisaki Eve na Adam ayebisi bango bolia mbumu oyo te mais lokola Satan azali moto ya mayele aye pa ya mwasi asi ye Satan sa yebaki ete nzambe ayebisaki ete bolia mbumu oyo te mais yoka Satan lokola azali male aye alobi agoloba na mwasi ya solo penza nzambe ayebisaki bino bolia mbumu oyo te asi ayebaki ke nzambe asa alobaki ke balia mbumu yango te mais ye aza koya ya solo penza nzambe ayebisaki bino bolia mbumu oyo te bomoni abandeli ye nanu na bakestion moko mpona kosala neti on dirait ayebaki te aprendre yango après yango na aza koloba ya solo penza nzambe ayebisa ke Satan sa ayebaki ke bayebisaki Adam na Eve balia mbuma te mais ya solo penza
ndenge lelo oyo toza komona ba jeune ni ba opposant congolais bazali koya nango kokosa biso bandeko ba opposant ebele ya Congo bandeko bayebi ba vérité mingi ezali koleka kuna na Kinshasa mais awa bazali kolobela biso ba makambo mosusu pona nini pona koluka ndenge nini ya komanipule biso ya kokosa biso tosi tolobi yango ba peuple bandeko tozali koloba na bandeko nyonso tu ezala oyo bozali na Europe ezala na États-Unis ezala na Afrique du Sud ezala partout ndeko soko oyebi ete osupportaka Joseph Kabila tombola mongongo na yo kobanga lisusu moto te po ete ndenge ezali wana Joseph Kabila nde azali candidat na biso bomoni tina nini tokoki koyebisa bango ete bato oyo basi bamoni défaite na bango boyebi esika nini bamoneli défaite na bango po ete misala oyo Joseph Kabila aza kosala na Congo yango nde ezali bapoint oyo Joseph Kabila asa marqué pe bazali komona baévénement ndenge nini peuple azali nsima ya Joseph Kabila yango nomoni batikali na système bakomi kaka ndeko soko lingi tinda mbongo na Western Union obengi ndeko na yo olobi na ye boye Joseph Kabila azali mopaya ebongi malamu vote Papa Etienne Tshisekedi talanga nan bino bolobi Papa Etienne Tshisekedi azali populaire ekomi lisusu ya kobenga bato na telefone mpona koloba bandeko ngai nakoyebisa bino mama Rosalie na minito oyo tosengi na bapeuple nyonso tu ezala kuna na Congo candidat na biso ezali Joseph Kabila candidat na biso ya bapeuple congolais botelema ezali Joseph Kabila po ete bomoni azali président oyo ayeli biso makambo oyo balobaka ete ayeli biso miso na miso zolo na zolo bapreuve moko palpable bandeko oyo na ntango ya deuxième république ezalaki komona bakobengisa bamama na biso na se ya moi o discours bamama bakoya na se ya moi kobanda ntango mosusu midi ti 16h bakozonga mpe na ndako eloko akolia eza te me bayebisi bango makambo ya lokuta na lokuta nde Joseph Kabila ayaki kotala lobi te nakokontinue na peuple oyo kaka boye te po ete peuple oyo asali yo kwami nde Joseph Kabila ayaki kotala akomi ete soki mosala esalami abengisi peuple alobi boya kotala eloko nasalelaki bino yango oyo peuple asepeli bandeko esalaka ngai ye esengo ntango namonaka bamama mosusu kuna na Congo bazali koloba ete bakonzi ebele na bumbu oyo baleka basalela biso eloko te sikoyo président na biso ya mwana muke aye acheli biso makadam na bumbu toboya ye ate langage wana esepelisaka ngai mingi o mama wana aloba bandeko bango ndenge bazali wana bazali kosala makelele ya pamba mais kaka ndenge nayebisaki bino boyebaka yango ete Joseph Kabila azali président oyo akodouble mandat bayebi yango malamu yango nomoni ete meme bato ya IDPS bakomi kosala batricage ya kokende kofilmaka o bakarte oyo ya bana oyo banini babiloko wana nyonso tu toyebi yango bamanipulation ya media toyebi yango mais Joseph Kabila akoleka po ete tu oyo en tout cas peuple nyonso azali nsima na ye papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba na tango oyo na kotombola mongongo pona koloba na oyo ezalitali président na biso Joseph Kabila Kabangele Rais étoile ya Nzambe oyo atie na kati ya RDC président oyo ayeli biso ba idéologie bandeko lelo biso ba congolais tobimi na kati na nzungu oyo esika tozalaki congolais na tango ya kala azalaki lokola moto oyo bakangaki na kati ya 4 murs azalaki koyeba bakambo ebele te lelo oyo Joseph Kabila Kabange le Rais apesi biso liberté bakongolais toyebi bamakambo ebele lelo oyo biso bakongolais tozwi liberté na kati na mboka na biso RDC tokomi meme na ba téléphone portable tokomi kosolola na yango bandeko tango mosusu bakoloba ete ndenge ni bozali koloba boy tango Mobutu azalaki eske na tango na ba portable ese bimaki ndeko ngai na koyebisa obo na tango wana tozalaki na ba telecel na yebi ndeko moko na sina beta lisolo ndeko moko azalaki na appareil na ye ya telecel
na maboko azalaki na yango ba policier ba yeko kangaye kaka ndenge bazali ko lukele ba réseau ba lobi nini yo azana pareil wana ponini asalaka communication alinga ko sabanguna na mboka ti ba yeba kangiye ba memaka na place moko oyo ke ba kokaka même ko limwisa ye. Dieu merci heureusement lokola moninga wa biso moko azalaka pe na mwa influence na kati na niveau ya bato wana ndeko na biso wana moninga na biso wana azalaka libéré. Alors boye bisa biso bino bokanisi soki ezalaki na tango ya Mobutu bokanisi ete ba portable elingaki ekota elingaki kokota te po ete balingaki baloba ete bato oyo ngwanda le terminator alingaki koloba ete bato mingi bakobanda kolinga kosala ba communication na banguna bandeko wana kutu ezali pona ba portable tango mosusu bato bakoloba ya portable mais toloba kaka pona appareil ya photo ya pamba bandeko appareil ya photo ezala toza kosala ba photo na yo surtout na ville soko za kokanga ba photo bamoni yo bakangi yo babandi kolukela yo ba raison oza kokosa kokanga ba photo olingi nde po ete ba photo okanga ngo okende kopesa banguna bandeko alors que mboka ngo po bandeko loba ete po kosa banguna bandeko soko tali mboka ngo ndenge basi ba bebisaki yango eka lokuta na lokuta ba soldat oyo lelo bandeko ba soldat ya DSP na ba ex-force na ba guerre civile oyo lelo bakomi kosenga biso ba pardon ao oyo lelo tellement bakimi pasi ya poto beti bango bakomi yo makila na biso pona ekolo a 8000 km bandeko tokoyebisa bino ba soldat wana boyebi ndenge babandaka kosala bato boyebi ndenge bamonisa bato pasi bandeko lelo bazali kolinga koefase ba trace mosusu ya makambo esalama na mboka mais biso tokoloba ete ebongi torapelaka toujours na bato bayebaka lelo bato bazali kolakisa na mokili ke makambo ya viol baza koloba ete viol na mboka na biso na tango wana ezalaka te me bandeko botika komikosa nani akosi bino ke na tango ya ex-Zaïre viol ezalaka te bino boyebi teke na tango ya pillage boyebi basoldat ya sarma basoldat ya DSP basoldat ya garde civile oyo bakotelaka bato na bandako bapie bango pe bazwi bana ya basi balala bango liboso ya batata na bango bapara na bango boyebi yango te na kati ya Congo bolingi kaka ete lelo Zakari Bababaswe abanda kotambusa kamera na ye baluka bafamille wana mwana mwasi moko abanda kopesa témoignage boyebi combien de filles basoldat ya ex-phase obino lelo boye kovondela biso na bapoto boyebi combien boviola kuna na Congo baviole obino bosali boyebi yango te lelo bolingi bobanda koapprendre biso leson nini obino bokopesa biso après avoir makambo ya mabe bobebisi mboka sur tous les plans éducation zéro makambo nyonso zéro alors lelo bino bokoyebisa biso nini lelo penza bokotalisa biso nini mpona boloba ete oboye mboka na biso boye botika bamakambo ya lokuta botika badistraction bazali koloba na bino ete mboka na biso ezali Congo boya tosangisa mayele tokende topesa na poto tonga mboka boza koya kaka na badistraction non etala boyeta wana nyonso to mpo nini tosuti oyebi lokola na ntango ya deuxième république bozwaka bamapangu ya bato na ndenge ya force lelo oyo Mobutu pakati bamapango na bazongiseli yango bakolo na yango ale bino esika bozali awa mitema na bino evimbi boza kolinga kaka kete bozonga sans Joseph Kabila po nini bozonga kuna po bokende susu kolakisa bato ndenge nini bino nde bozali bato oyo boyebi ndenge nini ya konyonga bato bokende susu bobotola bakolo lopango na balopango na bango mpona koloba ete bobima na balopango po ete ezalaka bamalopango na biso toye mais ezalaki balopango ya bato lelo bazali kovanda yango tozali koloba ete bravo na Joseph Kabila kabange pe na gouvernement na ye na ndenge ozongisela bato nyonso tu babien na bango kuna na Congo babien oyo bato ya deuxième république basakamparaki nango bambula na bambula bandeko lelo bango bavandi na poto ao bomoni ndenge milelo bazali kolelalela bomoni ndenge bazali kolelalela bandeko bakomi yo bapoto oyo ezali bamboka biso kovanda te banini bomoni Nzambeko aye kotalisa bino tango bino na deuxième république na Mobutu bobande ko nyonga bato mosusu ba famille mosusu na tango ya Mobutu bazalaka meme na droit ya kotia makolo na Congo te bazalaka na bapoto ya libanda ya mboka bomoni sikoyo bino kutu bosali pas même 32 ans bosali pas kaka 10 ans soki combien soki ba 15 ans pamba tala ndenge bokomi ko lela ebongo bato bino bonyonga ke na tango ya deuxième république oyo bavandaka na poto awa bopesaki bango embargo ke bango konyata Congo te bomoni siko ndenge esalaka en tout cas tokosenga na Nzambe
papa sere kaka nini wana sere kadena wana makasi batikala nanu awa basala pe bambula bamona bamakambo babanda kosala bato na ntango ya deuxième république ndenge nini ezalaka bandeko tokoyebisa bino eloko moko bato oyo tolingaki ko tondima bango toyokela bango mawa soki tomonaki bazalaki na bolingo me baza na bolingo te mpo nini botala kaka bakomportement na bango wana poto kobeta batu kofinga batu lelo ekomi ete soki olobi likambo ya Joseph Kabila bakomi koluka mpo babeta o basala n'importe quoi mais bandeko tozali koyebisa bango nalobaka yango ntango nyonso ngai papa Roger bato mingi ondire ekotaka bango ebimaka nalobaka na bango bato mosusu bavanda na poto balobaka te bavanda kimia me bazali makila bololo omeki ndeko okutani nango mosusu okomona ye vanda kimia boye me keba na baliseki okoya na makambo na mpona nini otangi kombo Kabila bobo bandeko okokutana na yango okokutana na yango bandeko bino bozali kokanisa ete mpo bozali soki bokomi mwa groupe bakombata sala boye bete ndeko oyebi nayebisa bino eloko mokoko bino ndenge bozali wana bozali bana ya bilakelami mabe bozali bana ya botutu po ete ndenge ezali wana bino nde mutu soki Kongo etokomi na situation ya boye ezali bino do bozali bana ya bilakelami mabe mpo na mboka na biso Kongo ezala basoldat ya ex-phase ezala bakonzi ya ntango ya deuxième république bozali na bilakelami mabe bozali na botutu bino bozali bato moko ete tango bazali kotala bino bazali komona ete malheur ya bapeuple congolais nyonso eske bomitunaka te bato boni oyo bakota na se ya mabele mpo na likolo ya basusi ya bambongo na bango na ntango ya 32 ans boyebaka yango papa mosusu okomona un fonctionnaire aza kosala mosala mbongo amonaka te okomona mpe fonctionnaire yango akufi bana na ye bakei na institution esika bandaki kosala bakei pa directeur mpo bazota mbongo ya cercueil baza koyebisa bango mpe mbongo eza te papa kundami na etoko boyebi yango te na ntango ya deuxième république lelo oyo bolingi bobanda kokosela Joseph Kabila makambo lelo bolingi bozwa bamabe na bino bosala ndenge bobebisaki mboka bokomi kolinga kobamba yango Joseph Kabila bomoni mpona kolakisa ete bozali bato ya bilakelami mabe na bino ndenge bozali ezali kotalisama yango nde bozali kolanda bino ti lelo nazali koyebisa bino ya solo soki bolingi kochange te soki bolingi kobongana na kati na solo te na ndenge bomemi agression na bino na poto bokozala kaka bato ya pasi nzambe akobanda koconfondre bino bokotikala kaka bato ya kofingaka bato na ba-internet kokomaka bamakambo ezanga ntina mpona kofingaka bato me bozali bana ya bilakelami mabe Joseph Kabila azali président oyo biso tondimi mpo ete bandeko soki kutu Joseph Kabila un président de la République azali koattendre bapeuple maboko mpe koyoka badoléance ya bapeuple me bino bato bobombaki mboka bosalaki mabe pendant 32 ans lelo oyo boye mpe na poto oyo bokomi koimpose dictature mpona koloba ete yo kosala boye te yo kosala bino banani après avoir bobomi mboka après avoir bobebisi mboka bozozwa mpe courage ya koya koloba ah non oyebi ko bozalaka ta na mwa soni bozalaka na mwa soni bino nde boza koyokisa Kongo na biso soni boza koloba mpe mboka na biso ekei barwandais na lokuta nyonso tumiyibi bato ya lokuta après avoir bomoni ete bozalaka na yango babotoli yango elobi ata paster mukuna bifte ko babotoli yango nde komisi bango bakosaka bamakambo bino bokanisi toyebi te bino bokanisi toyebi baje na bino te me tu oyo bokolonga biso te ndenge ezali wana tolobi yango Joseph Kabila Kabange tokoli te meme ti na dernière souffle tokolakisa bokasi na biso mpe tokosala nyonso tu fois leka wana tozali koloba yango bandeko ntango mosusu ndenge bolobaka ete alie mbongo ya Kabila tala na lie mbongo ya Joseph Kabila te mais problème na ngai ezali ke na ye komona makambo tozelaka tolukaka oyo ntango tomonaka mpasi ntango bonyongaka biso ntango tobongaka mabolongo na se tolobi nzambe salisa biso mobuta kende pesa biso mokonzi ya malamu lelo namonaka ete nzambe arealize yango bandeko ndenge nzambe asi arealize yango bo ebongo nga mutu lokola nga papa Roger
namona kaka mutu moko bimi kaka dans le vide bo oh mutu moko bomelaka biso mboka aza koloba ete mokonzi wana yete bandeko wana penza ndenge nazali koloba na kolite ti na dernière souffle soki s'il s'agit ya kobunda na kobunda pona kaka makila na ngai pona ekolo po ete ngai soki nalobi na makila pona ekolo c'est juste po ete ngai nazali moto oyo nazali kobundela cause moko juste po ete namoni ndenge nini bakonzi ya lelo bazali kosala mpona bapeuple bino bosi bomona un ministre ya justice un pauvre moko bozwi problème na ntango ya deuxième république bokende koluka ministre ya justice na bureau na ye po ete boloba ete talanga nazwi problème puis ministre ya justice atika bureau na ye akende korejoindre mobola wana bino botikala ye komona yango na ntango ya deuxième république so ke kosala likambo ya boye ke babengani yo ntango mosu mpe bakangi yo batie na boloko mais tala lelo bakonzi ya lelo tondima te vraiment no nzambe nazali kosenga na yo bakisela bakonzi ya mboka na biso mikolo mpe nayebi ete nzambe asa ndimi ya kobakisela ye akobakisa mpe nayebi ete Joseph Kabila aza kodouble mandat mais nalobaka yango ntango nyonso naza koyebisa bino lokola bino nde nanu bokomprendre te boza kolala pongi lokola papa Etienne Tshisekedi azali kaka kojoue baje na ye wana ya cache bandeko nzela ezali te eloko eza te mpe bokomona tala toyebi baje nini bozo prepare makambo wana nyonso to bozosala na molili tosi toyebi na ndenge ezali ke bozozela bosi boyebi ke Joseph Kabila koleka bosi boyokani bosi bosignale bosalisali baréunion na bino amema na poto mpona koloba ete mokolo oyo bakopesa baresultat soki Joseph Kabila aleki donc nani papa Etienne Tshisekedi déjà apesa alerte mpo ete tose souleve bandeko bino bozali koyeba te ke ndenge ezali wana bomoni Joseph Kabila azali zoba bomoni gouvernement ya Congo baza bazoba bino bokanisi soki bosesutala tango oko baza kotikela bino tempo na nini po ete ezali moment ya démocratie to baélection balingi makambo eke na baélection mais tolobi ete soki bosali erreur mokolo ekozala ete baannonce Joseph Kabila aleki soki bomeki kokosa na liboma bandeko na banzi ete bokopakata ta mosusu mpe na toza koyebisa bino ya solo bamisusu bakokatisa Congo Brazzaville na bakokatisa fleuve Congo na makolo po mokolo wana bokomona mpenza baelema mpe ya donc combattant ya le rais mokolo wana tokobima sikoyo tozo respecte nanu makambo ya démocratie malamu baélection eleka mais soki bosali erreur eke baannonce est-ce que boyebaka ndenge Jean-Pierre Bemba pakataka mbangu ndenge akende kobomba na ambassade ya Afrique du Sud boyebaka yango boyebi ke Jean-Pierre Bemba azalaka kutu na baelema na ye na basoda na ye mais boyebi ndenge bashofaka bango tina ndenge apakati mbangu botunaka na Jean-Pierre Bemba soki boyebaka te botunaka bolobaka ete tango armée ya le rais esili kaka ezalaka ndenge nini na bino bato boza koganga ete Tunisie na banzi mokolo wana bamisusu ko bakokende Angola na makolo po ete oyo akoya kosalisa biso toleli mbula na bambula nzambe ayokeli biso mawa bakonzi oyo banyongaka biso bakonzi oyo banyokola biso lelo bino bokoti boyeya na poto bino bato bonyongaka biso bolingaka ata kotela biso na misu te po ete pasi ya mokili ebeti bino lelo bokomi koyaka kokosa ete tozali mpo na bino bapeuple banini mpe boza koya koloba nini ke tala boye me tokondima bino te biso ndenge ete ezali wana tozali koloba ete le rais na gouvernement na ye nde biso tondimi mpo ete tomoni yango na kimona bino boza koyela biso badiscours kaka maloba ebelebele mais toza komona eloko te Joseph Kabila maloba moke misala eza komonana tolobi yango bandeko mokolo oyo baélection ekoleka soki baprograme victoire ya Joseph Kabila mokolo wana nde oyo ekozala iko oh non batayi depes tomona bango nde babima mokolo wana bokoyoka ekozala somo ndenge kaka nazoyebisa bino mokolo wana bamisusu bakokatisa bafleuve Zaïre na makolo soki fleuve Congo bakokatisa yango na makolo po mokolo wana ekozala mpenza sans pardon po ete tokomi komona bato oyo lokola Joseph Kabila aza kolinga kotalisa bato démocratie bato mingi bazali koyeba ntina ya démocratie te lelo bakomi kozwa bamakambo na ndenge ete mpo na bango démocratie il faut koagresse motu kofinga moto koloba n'importe quoi mais non
démocratie elingi koloba ete moto na moto ifa azala na liberté d'expression mpe okoki kokota na kati ya liberté ya moninga te mpo banda koprive yango. Mais ndenge ezali wana tolobi na bandeko nyonso tu oyo nyonso tu toyebi ete tozali kosupporte le rais moment yango oyo ndeko tombola mongongo mpe lakisa volonté na yo mpo ete tokokende kovote ye le 28 tokopesa ye bavoi ya ebele avant opesa Joseph Kabila bavoi. Tala musala ya kitoko asali na Congo, tala makambu ya malamu oyo gouvernement na ye bazali kosala pe banda siko ko raisonner ba mabeni nyo basala biso pendant 32 ans bato bazali na poto o lelo bazali kokosa ete ah non tolingi to memela bino démocratie tolingi to sala ete pote soki bokomi na Congo bo banda kolia 3 fois par jour, soki bokomi na Congo bo banda kolia 3 fois par jour bo sala ka 32 ans kuna est-ce que botuna ka likambu ya kolia ya ba congolais bo banda ata kotuna yango. Combien de mikolo oyo ezalaka ete omona biloko emati na bawenze bato baza kolela? Est-ce que bobanda kokipa tango lelo bozoya pe bozoloba ete bakongole babanda kolia 3 fois par jour tango otali bilongi ya bato yango kaka bato babomeli biso babomelaki biso mboka n'importe quoi. Yango na tolobi ete Joseph Kabila c'est l'homme qu'il faut pour notre pays RDC parce que nazali koloba yango ya solo bandeko ba bolingo nzambe ayoki kolela na biso lelo penza to kumisa nzambe lelo komi ete okomona na Congo kuna mwa mobola moko boazo lela balakisi kaka na television okomona tango musu pa mama Olive Lembe ou bien mokonzi moko bo abimi ake kosunga ye. Est-ce que na tango deuxième république to mona ki yango lelo kaka batu yango nde baye kovanda na poto bavandi awa alelo kola baperda babie na bango babiloko babotolaka batu na tango deuxième république bazongiseli yango bakolo na bango bakomi kosala nyonso tu po bazonga na Congo bakende korécupere. Tala ndenge tolobi soki nzambe azali nzambe ya bomoi soki nzambe ye nde mutapesa biso Joseph Kabila oyo nyonso bazali kosala ezali pamba pe bakolonga te pepe tango yango totombola mongongo toloba ete le rais azali candidat na biso pe toko voter ye. Na regretter, il fallait Luambo azala na bomoi. Il fallait Franco Luambo azala na bomoi. Esalela Joseph Kabila ta nzembu moko kitoko. Bakeko salela bato mosusu ba nzembu bato kutu ba bomi mboka baseli ba nzembu kitoko. Il fallait Franco azala na bomoi. Vraiment. To sengi na ba mission batikali bo sala nzembu pona le rais. Bo bangelo côté bo la ki sa volonté na bino bo sala nzembo pona le rais pote makambo oyo le rais na gouvernement na bazali ko sala to beteli bango maboko peto lobiete banguna bakolonga te pote makelelo bazali ko sala eleki nango makelele ya wenze eleki nango makelele ya stade te makelelo bazali ko sala eleki nango ta ya stade Kamanyola te mais ndenge zali wana baye baka yango ete ndenge balubaka nani apesaka zoba mayele moto ya mayele bino bolobi bozali mayele Joseph Kabila zali zoba mais kaka na baje na bino toko ya les 6 toko sala boy mais bino bokanisi Joseph Kabila zali zoba boya les 6 toko zela bino kuna na mavula ngai na kozala na Congo na kokende kopesa voix na ngai pa Joseph Kabila mama ozali pa kozala na Congo kopesa ba voix na pa Joseph Kabila to kokende ko voter les rais wana to sito lobi yango biso to sito pesi position na biso to zali ko soutenir président oyo poete. En tout cas, makambo asali azali phénomène. Joseph Kabila makambo azali kosala na mboka na biso azali phénomène. Yango wana ngai papa Roger, tango na lobaka boy na lobaka avec force, avec conviction poete. To moni pasi mingi na mboka na ba nyongi biso, ba pesa biso même ba peuple ba kombo, ba bête bandeko. Ba pesa ki biso kombo ba bête. Oko mona peuple na soki un citoyen za boya na butu. Soldat sa batamaki na mwa kwe. Tango ko mona yeka bimeli citoyen telema abandi ko tungisa carte pour citoyen civil ko bimisa carte pour citoyen pesi après comme yo carte mangolé soko ozangi na carte mangolé bibona ute po carte mangolé yango là que ça papier moko ko confirmer que d'être yo botamaki penser zali yango mais ba peso carte pour citoyen ndeni ni susu ba tala ba nyongi biso batoyo banyongi biso batoyo yango wana bazali batoya teke kopesa confiance Joseph Kabila ndenga zawana to kopesa ye ba voix
tokopesa ye bavoi biso tolingi lisusu bavie te tolingi lisusu bampaka te na kati ya gouvernement na biso tolingi bajeune oyebi ntango ya kala na ntango ya deuxième république babande kokosa biso oyo bajeune baza na expérience te bajeune baza na expérience te wana nyonso mpo bavielu bayebaka ndenge nini ya koyiba mbongo ya mboka mais ntango Joseph Kabila ye koya bandeko ekamwisi biso tala jeune bamakambo azali kosala jeune président tala bamakambo azali kosala omoni nde toye kozwa expérience tolobi bata deuxième république babandaka kokosa biso omoni babandaka kokosa biso na balangage ke bajeune baza na expérience mpo nini bango bavielu basi bayebaki ke wana ezali mwa kue na bango moko esika baprofitaka mpona koyiba kolia mais toye komona ete bato yango babandaki koloba ete baza na expérience tala ndenge batiki mboka na biso mais ntango babandaki koloba ete bajeune baza na expérience te tala Joseph Kabila bandeko biloko asali na mboka na biso bandeko kokamwa Joseph Kabila azali président oyo tozelaki utakala mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger auti koloba il faut toyeba yango ete mboka na biso oyo utaki penza na kati na mikakatano bandeko babolingo il faut boyeba yango ete bakonzi oyo nzambe apesi biso lelo bazali bakonzi oyo peuple tozelaka utakala po ete bamakambo oyo bazali kosala elakisi penza bokeseni makasi na bato oyo ya ntango ya deuxième république bandeko mpe na koyebisa na bapeuple congolais ezala ta bato oyo bazali kobenga bino na batelefone oh non mama ndenge ezali yeno na kotinda mbongo bovote Joseph Kabila bandeko na koyebisa bino kaka balu oyo bakambelaka biso mboka oyo bayibaka basalaka mabe babomaka lelo nde bango bakomi komanipule bato na poto bandeko lokola bango balingi kotosa moto ata moko te balingi kolakisa ete bango nde bilombe nzambe mpe ndenge yasi akangeli bango bizibeli bandeko tozali koyebisa bino ya solo bamosusu bakokoma bampaka awa na poto na banzete mpe zomoni ete tata moko aza kotambola ti aza kokende na kati na biro ya leta awa na poto aza koloba ete bokomela ngai epai ya Joseph Kabila nasengi pardon po ete nakende kaka kokufela na mboka Joseph Kabila azali na problème na moto te Joseph Kabila alobi te ke ono moto moko ni ata Kongo te bokoki koya na bino mais ntango bobangaka kokende bobangaka Joseph Kabila te bobangaka nde bamakambo oyo bosala bapeuple kuna na Kongo bandeko boyebi bato mosusu bazali na poto ezali ntango mosusu bato bayebaka te ngai mama ozali na korevele bino bato mosusu bomonaka bango na poto oyo baza kokosa ete non omoni biso soki tovandi awa mpona bamboka na biso ebeba mpo ete Joseph Kabila soki tokei kuna obia kokanga biso te ata basolda ya ex-phase ya DSP oyo mingi bomonaka bazali awa na Europe boyebi tina mingi babangaka bazali na bakonti ya arendre na bato oyo bazali kuna na Congo okomona solda mosusu asalaka bato mabe na Congo mais na moma oyo ayebi ete soki atie makolo na Congo bino bozokanisa ete soki oyo batie makolo na Congo bato bakonzi ya Congo moto bakokanga ete melamela bato bambongo asala bamakambo na Congo nde babangaka kotia makolo na Congo soki akomi ayebi ete bato oyo asala bango baventure bakokanga ye mpe bato mingi bakomi kobatama na nsima ya kombo ya Joseph Kabila mpona koloba ete tozali kosala boye po ete Joseph Kabila aza na Congo sino etango boma biso te bandeko mingi oyo bazali na poto bandeko bazali ebele surtout na Belgique na France bato ya balitige oyo basala bato baventure kuna na Congo batondi ebele bandeko bakoma kozwa likambo yango bakoma kobamba yango na makambo ya Congo yango na bakoma kolita makasi kuna gouvernement ya ekende po ete bango bazonga na force po ete bato bamelaka bambongo basalaka mabe bazwa lisusu makasi ya koloba te mingi bakimi mboka na baproblème na bango personnel ezali likambo ya Joseph Kabila te bandeko il faut bolandelaka makambo ya bakongole mingi bazali na poto mosusu okomona ete atekaka lopangu ya bato azwi akimi sikoyo azoyeba ndenge nini ya kosala te avandi ya na poto akomi kokanisa ete soki Joseph Kabila alongwe na bokonzi nde ye akozwa priorité ya kozwa bamapango mosusu na Congo po ete azongisa na bamapango oyo amelaki bandeko ndenge kaka ngai mama ozali nazali koyebisa bino oyebi il faut toloba ete nzambe merci touti mosika
touti mosika bandeko boyebi ntango ya Mobutu ko tonyokwami me lelo oyo bato balingi kobongola yango mpona kosala neti kolakisa na biso ete ntango ya Mobutu nde ezalaki bien. Ntango ya Mobutu ezalaki bien na nini bandeko? Na nini? Bino moko bomoni papa na bino Etienne Tshisekedi ntango akei kuna na Londres, ntango aza kopesa bino rapport ya makambo etali mboka, bino momoni esika tombolaki mongongo akritike misala ya 5 chantier bien Joseph Kabila. Si aza kopesa bino kaka ba rapport ya bino ba Mobutise na papa na bino Mobutu ba makambo bosalaki no, aza koloba kaka omoni ba hôpitaux nyonso tu ba Belge batika esie baby donc ba Flamand. Donc aza kotalisa bino kaka ba makambo oyo bino bato ya deuxième république bo geraki. Mais esika moko te totikali koyoka te alobi ete omoni eloko moko ya kitoko bo Mobutu atikaki Joseph Kabila BBC. Jamais atikali jamais koloba yango pe soko landi na ba discours ya papa Etienne Tshisekedi to motikali koyoka te esika moko a critiquer misala ya 5 chantier ya Joseph Kabila. Jamais. Lokola stratégie na ye ezali kaka ete aflate bino benda mwa bambongo na ye alingi kaka sala mwa fortune na ye vie aza mayele, vie aza politicien ayebi eloko nini aza kosala vie mpo na ye, vie chichi mpo na ye ezali na yango te koolitambo ya pouvoir bo te bato nde bazali kocomprendre te. Papa Etienne Tshisekedi problème na ye ezali nde ayebi ete akoleka na ye te mais aza kosala na ye kaka fortune mpo ayebi ete lokola atikalaki mpiaka a récupéré na dernière minute oyo nyonso babiloko oyo nyonso aza kosala ngo kaka tika sala. Mais eyebi na ye ke le rais kuna na terrain akangi coin ti coin. Bandeko ndenge ezali wana tozali koyebisa na bapeuple nyonso ya diaspora congolaise oyo bozali awa na libanda, tosengi na bino botombola mongongo. Yo moto olingaka Joseph Kabila soko olingi kokende mboka zwa carte na yo ya électeur po ete tango kovote ovote le rais po ete le rais nde tozali koyebisa bino azali fait phénomène final. Le rais ayeli biso ba makambo ebele oyo biso ba congolais toyebaka te. Le rais aye kopesa biso liberté oyo biso tozwaka te. Bandeko lelo na Congo okomona moto mosusu aza kozwa meme privilège ya kokutana meme na ministre ya justice. Pona nini? Po ete babandi kotalisa biso ete peuple azali likolo ya bakonzi oyo bazali kosala pona mboka. Po ete bakonzi lelo baye ko comprendre ete grâce ya ba peuple nde bango nde bazali esika wana. Po ete soki ba peuple bazali te bango pe bakoki kosala mosala oyo bazali kosala te. Yango wana bandeko babolingo ndenge tozali koyebisa na bino bato bozali na poto awa to rompre na silence to tombola mongongo to banda koloba sikoyo pa na président na biso le jeune président le rais Joseph Kabila to buaka soni na pembeni to longola makambo oyo bakomba ta bachaki biso na motu oyo koloba koloba kombo ya Joseph Kabila te sino te bakobetanga ndeko kobanga eloko te tombola mongongo loba kombo ya Joseph Kabila pe ndenge ezali wana bato yo nyonso to moni yo lelo bakomi koloba ete Joseph Kabila boye bazali kaka bato soko landi malamu batata na bango baboma mboka basala eloko te. Yango na moni ete bakomi koyela biso ba mwa ba discours na bango wana ba discours ezanga tina ya solo. Bandeko na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango Joseph Kabila ndenge azali wana azali président oyo biso tozelaka utakala po ete makambo azali kosala bandeko meme ba mobutiste oyo bazali na poto eza kolekela bango. Yango na ba mobutiste ebele balingaka nani balingaka Zakari babaso ete po ete bamonaka ete Zakari nde moto ya kobebisela bango makambo. Pona nini? Po ete bango balingaki ba information ba pesaka biso esukaka kaka de bouche à l'oreille
bakosi biso mwa likambo boye kuna na Congo boye biso pe ndimi mais depuis Zakaria ya kosala lingala facile babilili ya lapui nde eloko ekata bango ebuka bango makolo yango wana yango na moni bamonaka Zakaria bababaso azali lokola munduki balingaka ekutu te po ete Zakaria nde ekofungola bato ebele misu mpe Zakaria ekopesa lumière bandeko yango na moni ete pona ba mobutise na bangwanda na bato nyonso Zakaria azali lokola munduki baluka ye mais Nzambe pe azali ko protéger mwana mobali ya bato azali tango nyonso ko vivre grâce ya Nzambe alobi akobatela eti peuple congolais et ko se retrouver mais bino ba oyo bozali na poto oyo bozali ko ela biso ba histoire lokuta ba botoli biso mboka boyebo bandeko mboka yango lelo bozali koloba bosalaka nini na mboka yango bino bozali koloba lelo bosalaka nini bobomi mboka botiki mboka zamba bino moko kutu bato Équateur bakende kotala boyoki eta soni te ntango bomoni mama Olive Lemba bakende kosala tour na région na bino bomoni ndenge akuteli eta ya région na bino akuti yango zamba ondire bato moko na mawa vraiment nayokaki posa ya kolela ngai mama Rosalie nayokaki posa ya kolela bandeko babolingo nakoyebisa bino il faut bayeba yango ete peuple congolais nyonso na minute oyo azali nsima ya Joseph Kabila Kabangi mpe ndenge ezali wana babiloko nyonso to boza komona bapapa Etienne Tshisekedi baza kosala na bato ya UDPS ezali na yango kaka bakomedi bokomona ndenge ekosukela bango bokomona ndenge nini bakobanda koswana bango na bango kala te bokomona mpe ndenge nini bato mosusu bakobanda koreklame bambongo na bango mpe ndenge nini bato mosusu bakobanda koloba liboso ya bakamera na bambongo baza kopesana na kintsweki ekobima kala te oyo ngai mama Rosalie nayebisi bino bokanga date ya lelo bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokodekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi